Razana souci muta senga pardon te pono irazan zambete les sel muta senga pardon zaran zambe vous comprenez ndenge we raboka ki faire biso ba to retirer pena ko boka na biso bolimbi exception de to boka ibino mais aucun jour donc to ka so muta le le roi de la forêt fina ka ba petit na linga po biso pena toza pena ba groupe pena esimbi makambo ndetsa na ngola na mincho to sali les vrai donc kangi donc soko meki to rolandela yo ndetso fando bisanga ke karene bisuba aluka réconciliation ya nini mwana mwasa chacho ko makase longondi kaya dessin ba toboli na katikati siko mutabongo siko to kede ba ke mokileza na kambela mino mibale ka bango moko ba musicien wana botanga ba kombo wana mutona ototanga kombo bango monso baleki na TV sala biso ka pasi pono to ka vient na biso tanga kombo na biso te matanga ba kombo ba fali atanga ba kombo bana batu misu me biso ya biso moko atanga ka kombo ya kenda ka lobaka na ba n'importe quoi donc toucher na ba ma pasteur ma pasteur oli miso pasa musana nzambe nga jamais na limiso tane na ya kini batana kutana na sama ko pesa ambo de pour na fingo na miso batu mais baloba ko orchestre kufati bato bazo chaba album ando bozo sepena na ngote do foka wera bimisa kodi ya maison mère mona na mutakotika na ngote donc ezate ke babindo besoye babindo maye na cadre ya reconnaissance accompagné que no azo tepa babindo maza musicien oyo lelo soki alongwa kila msusu na ba ordre lelo bato msusu mona bazo pila awa babindo be paza na balini wana que no ate vie tout refotanga ba petit na yo via tangi ba petit na ye ndenge bato balingelaka tellement batongo bazalaka ba bureau bango basala baza ba mal élevé ba mal appris bango pa na bango ba moniongo le contraire les lozo mona lem susu elle les rey king azol les kabatu misuna ba vitesse pour rey king ba bureau na ye baza soudé boko tsawe kana buzoba na te zanne bato bazobo ma prise za bato bazozala na prise bazosunga prise ata mukete ngala oza hypocrite na binote donc to baki porte za ouvert pour na mutunyo so moni ke koya pour na père na yo mutako bengwana zate pour mutako tika la koleka we kata we katiki miziki wana zate biso so peto sel to sala na nenga wenge ko pio ko mona tant to sala ngo pour sentir ko za différence et oza ndenge mo tena bango chacho po ya za chacho biso to wenge bon donc ranson na banef sarabino azarafune loko prouver na mokité pour nyonso bat baluka basala isa sala po le lomo bat bazo sala bazo copier ka ba makambo ya sala donc différence on a ça des années un porte-parole boye baranga ité na makamba koyemba ozo comprendre bomona ngisika monter na micro wera na zo yemba ceux qui prêtent à pesanga micro na la zamba lem pas présenter na miso bato mabata dosha zo micro yemba ya omoninga na zo sala single pour na kolaksa niveau les rois de la forêt aza muta distraction ne muta cheba musicien na ba distraction ba kantseke lokola yende mutu succès orchestre na bango ba te ko beba na mwana na mususu wana longwa wana bazalaka na wana ndo tinda finga bato lelo basuka na yembe les formateurs des impresaires Laura Sokoko Balobi les pétroliers l'homme de 1000 bateaux de pêche donc muta komisi Luanda lokola mbanda ka mbisi lokola mbisi donc oui ce poyete wera ofuka mela mutu ta obonde la mutu te po ata batikelo musique timbula yeso ko ya otika la koleka wera te esenga ke mo comprendre que ndenge ninga na batana na ngaba nzembo pa bien na zaka nango mais makambo ezo kende bien te sengi fona zonga na makola père na zo bénédiction pona kende kitoko zo essayer ninga zana le kinga na ko défendre orchestre na ngai po bazwa pona ni comment qui m'a pour mutu mso ko yamba do tuno ka babuzoba comment préféré moi mutu moko classe donc abengi yo azo tuno makambo premier za na makambo so ko zana tina ya pardon te po pardon ya faire eko baxelo côté na maison mère lo ata makambo izongi bato babeta suba berso ba wera babeta kite bato babeta suba double zénith ba wera babeti te bato babeta suba makambo ba wera baseleka ba stade izalate mikiti sana yo po kofinga wera ko za ranki na wera yango te ko peso succès fungolo makambo zonga zana na père no même moral pour conseil ne peut ko baxelo un plus mo izozanga pa na yo pe bakisi donc ça bongo ndeti karini bisuba wana izotanga wana ndeti pa na ngaso ndota inkomone bo sisinga petit na komi noze donc bientôt formidable zoya boko sepela ndebo mesana ko sepela to benga les phénomènes to benga mukonza ba stratégie ya ebinino ya ko sala biso to ko banda ko loba lelo ti lobby donc décision zaka les rois de la forêt donc kalaté vraiment single nanga na kata mboka et puis titulé Zobazu Mokano pour ceux qui razalaka makasi ceux qui razalaka les rois de la forêt phénomène mais ba faire les mususu ba pantolo ba yelaka ya wengi ya ko defa ti lelo mais ba continuer nango kaka anga
Oh, bon, na na pantomime. Bon, moi, na pantomime, balata na ba clip ilika ba on a minene. Donc sans passeport, oya penda bo batu no zana mukanda, oya penda mukanda, oya papa na biso mobutu a MPR wana donc. Angolaultimaora.com. Ya ingénieur bravo. Balobi deux fois té. Do yenenga zawana, boko fanda pena bo information bo zela. Mais déjà mi komeleli. Pardon, si ton a to monangote. Hein? Ingénieur bravo batika yo. Balobi intellectuel yatanga. Donc on a des boutons mais des boutons monanité na image. Donc comme ça ba boga ba belle fille. Donc information à source sire. Donc yé pour vos informations. Vous allez voir télé-réalité. Batou tout États-Unis, batou Europe, batou monde ati. Botala yango yo, sito yo. Ongai, pardon. Si t'abonnes to monate. Vous comprenez? Il y en a qui savent encore. Bah si tu musu boti kabiso pardon. Bah si te belé bo sokolate bo linga maite. Bah sokolakate moi na. Sokolakate. Ascour. Bon tardé, bonjour, je suis vous très cher internaute. Quand vous me sentez Kolanda, émission la bio, comme je le dis, émission Vamchwala, émission Tolobela, n'a moko lumière d'Angola en personne va dire retour, na zone donc retour. Merci beaucoup d'avoir honneur sur la social media. On va s'embêter qui pour la maladie. Premièrement à toi, bravo, bravo toujours mon caméraman réalisateur que j'aime beaucoup, Babi Angola. Qui m'a orandé ma cambo donc c'est à bienvenue na yemoko Emmanuel Kiala en direct Suisse hein Bernard Bisaluka de solo là qui le lo vraiment na baki na kotika makambo tozo yoka ba nungu ele ki trop na internet partout na tout le monde ba image na ba groupe kaka de biso ça ba groupe na biso les amis de qui les amis de oh ba lobby trop par rapport il y a retour il y a ba ne ba zozo rappel ba mission we rasone ngama makanda hein papa ni exaucé na gladi je te salue motema maman biso mampata Sylvie maman pasteur ba zozo lo ba trop les arani nyongo na zo e batei yango toza pe na molobene ya Angola to meka un peu to partager makam ndenge zo leka ndenge zo loba mezo sala mabe donc merci beaucoup na bravo merci aussi à Ginzambe espace à Boeba lobby bisonde makambo avec les Ginzambe papa social mon papa pasteur Botard de Drisha ouais Botard de Chucha Lumière boni kitoko motema Marlène Lopez boni des gars vraiment maman na paradis winner vraiment obungi na circulation boendeni po benanga shusha na ke Congo soki na ye mais bano uti Congo na zo senti non yebi kenga na za babani les représentants azo pesa esengo na kata mboka oyo malgré tout ba orchestre beletika ba représentants na bango na koza ngamo na kenda Congo na zongaka donc na koma trop chargé na makambo orchestre ndeti na minute oyo toza bongo na président na biso ya les vrai Gelor Mbombo leader donc to sala ke les vrai de Weranson donc toza moi concentré pour toza na ba préparation makambo belé pour kalater même si boyamba sous les rois de la forêt na mboka deux hommes na roza la moi muké ya kokanga makambo les vrai pour kalater na zozonga le suki chasse deux hommes na zomona na moi muké na za vraiment na makambo belé yo yebi ngala pesa ko pena merci pour yo za surtout tangi 5 personnes bateau ba soutenir na makambo ndem sous lona za la triche boye donc chucha so za première la première ta za deuxième donc bateau pena ba sala pena ke ponga pe le lo makambo e simba donc et comme moi trop moi qui est chargé donc comme kin yango le musumo battant ils ont mon na télé mais vraiment mais télévision pour ce moment na télévision non ba émission internet ne na yaki na sala kinanga mais so na za na kin na le kananga na TV bi kan le kananga ngai na zamba na le kananga na RTNC na le kananga digital donc na le kananga de émission mais le quoi na za moi be émission mo internet na osala parce que batamaye le roi bino baza assuming te to comment okima pour mutu muso ko yamba do tuno ka babuzoba to moi préféré moi mutu mo ka classe donc abengi yo azotuno makambo premier za makambo po biso ti to sala be émission ba yana biso lo ka ba veuli passer na Paris batala rabiso ba président dom na Lille batala rabiso ba président Golf Kizolo batala rabiso parce que moi mutu mo ba yambinga alo tuno makambo ezo considérer na makambo na biso te mo pe sala bango bien tadri chaque fois éviter ba émission mususu yango to comment otala muta capacité mutu le roi bino so abenga bo na za prêt ta ko ya pona répondre na ba nini na ngai. Merci beaucoup, merci na Luzaya Diosimba, babi docteur Luzaya Diosimba tozana na yo elongo. Merci aussi à Aïcha Kobi et à mon président Mounianga, babi mon président Mounianga, babi président babi mon. Ah, OK. Merci aussi à Bijou Selemani, Oazolanda Choucha Lumière d'Angola en direct. Merci Bijou Selemani, Adrisha Makambu Yawe Rasson na Congo Zokenende ni besoin ba préparatif album. Ouais, OK, c'est Pepele donc monsieur l'honorable papa formidable donc makambo za Pepele
nde wana bientôt formidable o bato bazolela bazozela donc topesa bon ka tobaki single donc bouger mokili tobi ah mais baloba ko orchestre kufati bato bazocha album ando bozo sepena nango te do foka wera bimisa donc monaki lelo ekomaki projet ekomaki le roi album poto bakse banzembo lelo mokili eza paniqué comme quelqu'un formidable ndenge nezo umela nga kutu na WhatsApp na koma otala bon kabo donc bientôt formidable ezoya boko sepela nde bo mesana ko sepela donc wera son na ba sarabino azara sune loko prouver na mokité po nyonso bato baluka basala isa sala po lelo mo bato bazosala bazokopier kaka ba makambo ya sala donc biso makamba ba album ya ba concert bani tolobela ngo sous le pot tozana rien à prouver. Merci balobi na biso ke wera son azo préparer ya bien lundi ka balobi o alandi mo pa mo konti ndenge mo pa wasa ki fête ya orchestre na ye ndenge orchestre comme ça ka bengisa ba fali pour pas bengisa ki ba tunyoso ya quartier latin balobi wera pe solo salango ya solo babiloko wana so total ngo banda ko sana makala papa so atabule ba salango papa na so balombo makiadi donc ezateka soki le msuko faire ça qui on wera Rolanda wera balobi ka pa landi kofi akolanda jamais ko to bazakata lini moko te ya zana baline na ya bandenge na bachacho biso to na ndenge na biso wenge. So ya sali makamuna ye donc wana eza makamuna ye donc biso so pe to sel to ko sala na ndenge wenge ko pio ko mona tant to ko sala ngo o sentir ko za différence o za ndenge moko te na bango chacho po ya za chacho biso to wenge bongo. Merci beaucoup parce que balobi pe mingi po babi ekoyinda makasi po wera son banenya so babima so ko sala pito pale po babi na quartier latin ka fali mutasala ke makambo ezala mais pas wera son to total hérité wata babima pa wera pesi makambo libanda tozana babi ndomba pesi makambo po ye kutu retour kala te babi singa o babindo mbe retour yango pena mingi na bengi poto sur la émission o babindo mbe aye kozonga la maison mère to babindo mbe aye pour na contrat signé ki po ndenge zoloba ma habité par exemple na chabola habité nde na zolongwa na ngai na zotika musique ngai wera sina koti na ngai na mama politique yango babindo mbe aya po bango na bango batabandondo po social media pe batabandondo bango batabandondo yango bengi babindo mbe aya azonga na groupe kodi ya maison mère mona na mutakotika na ngote. Les attaques babindo besoye babindo maye na cadre ya reconnaissance accompagné que no azote patepa babindo baza musicien oyo lelo soki alongwa kila msusu na ba ordre lelo bato msusu mona bazo pela awa babindo be paza na balini wana mais soko moni lelo msusu babindo be ekendaki mwa boyete po alongwa ki mabe ozo comprendre esenga ki mwa comprendre que ndenge ninga na batala na ngaba nzembo pas bien na zaka nango mais makambo ezo kende bien te sengi fona zonga na makula père na zo bénédiction pona kende kitoko ozo comprendre ndo moni babindo maye po babindo maye makambo na ya récit ba contrat na ye azana ba États-Unis par-ci par-là abina ko kende bon te fona osenga lipamboli ya père ndengo mona ka fabrication ba binga tona kenda ko zo disque dire et non ba binga on disque d'or tona kenda zo disque d'or na ye baka kutute ke bakopesa nga disque d'or wana nakendaka na la zamba père apesinga mapamboli noko makambo na butu babenga na Belgique o ndoza no gagné disque d'or ya ka donc elekela ngai donc lipamboli ane na zwaki eza ndenge moko donc tobaki porte eza ouvert pona mutu nyonso so omoni ki okoya pona père na yo mutu akobenga na zate po mutu akotikala koleka wera ta wera tiki musique wana zate donc bino nyonso bozaka na idéologie botama nango ya wera donc soko oye soko yete wera ofukamela mutu ta obondela mutu te po ata batikelo musique ti mbula yeso akoya kotikala koleka wera te po lelo to mona ngona lelo ata makambo izongi bato babeta suba berso ba wera babeta kite bato babeta suba double zénith ba wera babeti te bato babeta suba makambo ba wera basalaka ba stade izalate donc mikiti sana yo po kofinga wera kozala ranki na wera yango te ko peso succès fungolo makambo zonga zana na père no même moral pour conseil ne pe ko baksolo implice mo izozanga pa na yo pe bakisi donc eza bongo. Maintenant, Trisha, merci beaucoup. Merci na JP Latine. Hein, babi JP Latine pour moni chouche ba Philippe na makasi boy ba donc c'est toujours JP Latine. On vient na Tosca BCBC, monter maman néné ma pasteur ma néné. Tosca BCBC, si on salue vraiment à Paris, je te salue Tosca BCBC. Tu me peut-être solo là par rapport au Yahweh Rasson. Il ça continue la politique, na musique et tambolata. Suko tout que des bis entraînés, ce mouvement politique anana. Pour nous sommes en appétit, parce que yo sommes ta carte yebi makambwana. Pour voir à kokate, à zala, na politique, yona na musique à kokangote, à kokangotambola deux chemins à la fois. To bien les phénomènes, to bien mon konza stratégie. Ya ebinino ya kosala biso to kobanda koloba lelo ti lobi donc décision zaka le roi de la forêt donc biso to kobanda kanisa o kingandi to tangi ba kombo to sisi ba komba mboka mobimba décision zaka le roi de la forêt donc to kene musika te ya ebi oni nazo sala lokola zana biso nano wana to tala o yi alingi ya sala na minute donc biso to akalme to zota ila peka ilo kwa bazoba après le temps bino micro etambola na ka ata lelo lobi to ko benga ngaka o yana micro adri chez za kende boy donc ngana koloba vante
Déjà bon. Merci beaucoup, Adrisha. Bonjour, vraiment, ma réponse c'est ça. Ma réponse c'est ça toujours. Il y a mon lobé, ma vie, mon lobé, Yangola. Il y a bien ça, mon lobé, porte-parole. Il y a Rason, il y a Obien Boyebi. Merci, dans ton ça, kilo Yangando, ma vie, kilo Yangando, Batom Bolarando, beauté. Et merci aussi à Vienanga, Papi Photo XL et à Chef Alphonse. Tous toujours ensemble, comme son femme. On a moni éclaircir biso par rapport à Yamakambo et les gars qui pas babindombe au public et comprendre mais ce que nous sous na ebité ou rason les anina wera parce que ba bureau ya wera ba bande ko lela ba bureau sous baso lela ba tumusu balobi non wera rason na kotanga ba komo ba misene ba longwate makambo to le kapapor ya ma cher rigola na ebité ce qui yo ka kango biso so na ba internet to landango kat internet to yo ki nyonso ndenge basali ba vidéo ba lobi jamais faire un conseil pardon oui raimora attendez kaka comme faire na concert le kana mikondo hein concert le kana mikondo ah yo kolo banini est-ce que faire un conseil pardon te faire un conseil peut na papa c'est impossible parce que ba lukilango polémique ba fingi ba lobi ba kokolo ba oui razana souci mutasenga pardon te pono razan zambete le seul mutasenga pardon zaran zambe vous comprenez donc il y a on a bisa rabino que mokileza na kambela mino mibale ka bango moko ba musicien wana botanga ba kombo wana mutona utotanga kombo bango monso baleki na TV sala biso ka pasi pono to ka vient na biso tanga kombo na biso te matanga ba kombo ba fali atanga ba kombo bana batu miso me biso ya biso moko atanga ka kombo te matanga kengo na concert lingana to salisana atangi faire to ke malembe via betindule na ndenge zalaka babi na yeke no ate vie tout refotanga ba petit na yo via tangi ba petit na ndenge batu balingelaka tellement batongo bazalaka ba bureau bango basala bazaba mal élevé ba mal appris bango pana bango ba moniongo le contraire po wera jamais yembaki fere ya ko senga nga pardon e nga wera atikala ko bango te abito lingana to salisana abwa ki petit na fere ningi makamango ezalaka bon siko batu moko boye bango basala ko ba bureau o lelo bazo perdre bango makambo ebele soki lelo zo mona lem susu les rey king azo le kabatu misuna ba vitesse pour rey king ba bureau na baza soudé soko zo le roi mutu le roi fondé les beaux na PC mbote na marti kuna akosa na makambo wana te ozo comprendre mais soko landi bien ozo mona ke bano misusu bazo longa pa na biso ba bureau bazo za na bango baza pena le roi batmo ba le kaming na bande de l'école te baza batmo ba mal appris ozo comprendre yango fu ba sala kaka bongo mais biso pa na biso babandi mbala moko loba ko vidéo ko loba biso sengo pardon boyena boy biso tozana tina ya pardon te pour pardon ya faire eko baxelo côté na maison mère donc maison mère et banda déjà ya moto tilelo ya pour ceux qui razalaka makasi te ceux qui razalaka les rois de la forêt te phénomène mais ba faire les misusu ba pantolo ba yelaka ya wengi ya ko defa tilelo mais ba continuer nango kaka mais le quoi les rois de la forêt a sala que non bon na ya na pantolo mais bon mona te ba pantolo mingi balata na ba clip ilika ba on a minene au moins nini poloti ya na kusekwela vous comprenez mais sur le quoi les rois de la forêt azaki muto asenga ki faut sala ba sacrifice makasi pour orchestre wana lilo ezala mutabunda sala makamne bele bino kutu boya na minoka nzembulu kaka oye minoka wa mutaye pena donc sans passeport oya penda bo batuni ozaka mukanda oye pena mukanda oyo ya papa na biso mobutu a impère wana do moi deux papiers longwa etikala ka côté biloko na ba chia liboko wana donc ba yango ndo zaka nango yonka na zaka nango bazui ba selo passeport lelo pe poto lelo ba yambi o pe staff awera ba pe so pe makambo ba fi ba lelio misuku to ko détailler tene ba yelaka mais lelo fingi no wera boyena bo bato bozana bango bazo bomela mino musique po baza bato moko bondia baleka na bande de l'école te yango monaka tozana ba groupe na biso mususu comme banzoi yango moni bazo nyonga bango ozo comprendre po biso pena toza pena ba groupe pena esimbi makambo ndeti ana ngola na minute to sali les vrai donc kangi donc soko meki to rolandela yo ndeti na minute ndenge toza to yebi ke banzoi bazali de banzoi donc ceux qui ba yoki ba kosaka kara loko eloko ezati mais après ndo comprendre que banzoi inde sikoyo ba roya sikoyo ko oya ko kanga makamno pona minute na kati ya wenge wana donc we raza na groupe na banzoi pardon ko mekate même yé moko le roi de la forêt bi ke côté wana mabeza la makasi donc yango zo comprendre donc ceux qui bango ba monike ndenge we raboka ki faire biso ba to retirer pena ko boka na biso bolimbi section de to boka bino mais aucun jour donc toyoka so mutalela ke le roi de la forêt finaka ba petit na linga otanga ba komba ba petit na te botangi botika tanga ba komba ba fali atanga ni ba komba ba tumesusu donc ça bon. Merci beaucoup Adrisha bi en 15 jours aboyi na ya bien balingi soute po we razo ke ngona ndenga bien
abi petit na ye mwana na ye atangi bien boluke yango ba polémique ya bandenge na ndenge vient nga Gervais Katende babi le millionnaire Gervais Katende tala niveau boluke yango polémique ya Didi Kinwani babi Choucha Lumière azo ya Congo donc on vend pas ya Didi Kinwani on vient nga ya kati Didi Kinwani mon papa Choucha Lumière na Congo donc kalaté dans un pena et sika ya Didi Kinwani les millionnaires boss des boss ne ba ko komoni na pesote vraiment toujours continuer kara musala ndenge zalaka avec bravo mais yo pe adresse to ki to zoka par rapport ya makambo ndenge leki o comme soumisien bozo lokani na zo comprendre adresse ozo molobeli ya wera to zo mono zo kende kwenda futuka o comme sous na studio o comme misi ezani nyango la zo e bate bozo makambo zo sa les zo simba sous na vite yango bozo créer ton ndeni non Choucha ngana ça la différence mon repos pourquoi batebele baloba ki biso to yaka na ba chance na biso toyaka déjà toyeba koyemba toyeba musala ozo comprendre différence on a na ça les anines un porte-parole boyeba ngaité na makamba koyemba ozo comprendre bomona ngesika monte na micro wera na zoyemba ceux qui prêtent pesanga micro na la zamba même pas présenter na miso bato mabata touche zo micro yemba ya omoninga na zo sala single pona ko laksa niveau les rois de la forêt ke mutumo bayemba na été mutumo boya boyoka na makambote kata ki ntwenyu abetate mais zo sala single et puis single nanga et kozala te lokwa ya bato musuba balobaka ya bana na bino kutu balongo esimba te bongo ya nani ya yonde ko simba o anga pena bato bakoyemba barumba donc bato bakoyemba barumba bato bakobina générique wana pona osala nzembo moko awa deuxième des chansons dans ça on a kin donc on sala nzembo moko awa des chansons dans ça on a kin dans nazawana na casa Ephraim et pas papa na biso Daniel Lutumba yé vraiment papa social l'espoir de la jeunesse donc mutu moko sunga bato nyonso donc yé kuna place ko lekeza te papa na Daniel Lutumba donc na casa Ephraim toza déjà to bande proclamation pe to aussi sanzema mobimba kuna après na ki continuer na Kishasa donc avant na kende kinne na ki bona ki dana nzembo moko po nzembo moko président toyemba moko toyemba na mission to ya maison mère oui mais Laurent Sokoko na yembe les formateurs des impresaires Laurent Sokoko balobi les pétroliers l'homme de 1000 bateaux de pêche donc mutakomi si Luanda lokola mbandaka mbisi lokola mbisi donc président l'équipe comme même la sango Laurent Sokoko ta mona nenga drish azo sala bakombo makambo po ani bo sala ka ya kubomba mabomba madrish sénateur président venangai noko jidoka luyalo donc président liki tukumata naza vraiment na besoin penda sango comme pas les boss Laurent Sokoko donc à sentir que non adrish mais neni jeune comme ta sali makambo donc ekoleke la batu naza dana ba soutien nanga comme baobenga évangéliste Ginzambe balobi les jeunes au pena diminuer moi chômage na kata mboka sentir que voyage pende comme pepele na kata Luanda donc ezate ko yena na mbongo ezaka oyeka yo moko na mikanda to sel yo na makambo soko zu visa après que donc évangéliste Ginzambe azo soutenir nga yobi ya soutenir biso bandakala donc biso na ba chucho so to za bengra pa Ginzambe donc ezalo kola to za bandoki donc pour bandako soutenir biso ka l'évangéliste Ginzambe do yena makambo nkolo azali na makambo voyage azali na makambo décoder do to benga nzambe ya nyonso donc et ça bon vraiment donc kalaté vraiment single nanga na kata mboka et puis titulé Zobazu Mokano. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission et je dis merci à Gervais Katende Vienanga, Gervais Katende, Michel Ngama mon poto et à Eric Pêche, Babi Ligue des millionnaires, Francis beaucoup, Mbisi. Azaye Mokote, Bazana Papi Palou, Bazaye la Christiane Dombassé, merci beaucoup à Trisha, sénateur Molobel Moko, Son, Otozane à la Mboka, Nena Loba Papo, il y a titre tout le monde a sous en internet, Karine Mokonzi, Oya Fingi Wera, Oya Fingi Famille Wera, Oya Mokilo Bima Baye, Bete ba désert, ba boîte. Maintenant, il y a un locoto bien bolokota na éviter maison mère par exemple bolokota bolokota nyamakol so Karine Mokonzi a sengi réconciliation na éviter a sengi pardon te ma sengi réconciliation parce que titre balobi réconciliation avec Iwera réconciliation par rapport à quoi bon eloko ande tozotanga talaka mutu basenta na poto siko ndeti mutu moko boyaze imbécile ndeti yekutu réconciliation ko lukapo azanani ndeti Karine bisuba wana yozotanga wana ndeti pa nanga so ndota inkomone bo sisinga petit na komi noze donc na ko posa ko sanzo ndiye mo sa zembi siko koyebisanga makambo réconciliation ba sa de réconciliation azalaka nani aza muta distraction ne muta cheba misiana na ba distraction ba kantseke lokola yende mutu succès orchestre na bango ba te ko beba na mwana na mususu wana longa wana bazalaka na wana ndotinda finga batu lelo basuka bo biso to kozwa poto sane ayembaka asalaka nini essayer ninga azana lekinga na ko défendre orchestre na ngai po bazwa po nani
lelo bozo pesa bato mosusu basuccès neti mwana na soki nyamali konga bozobengana na ndenge bazoya na maison menga kutu esepelisa atanga ite po aza ata na forme ya wenge te azaka na forme ya moto akendaka wana likoshi wana konda wana de baforme ye aza ya bato wana siko eloko bazoya na wenge nayebaka te mpo aya kofilme na podium to asalaka émission to nini po ye na biso donc eza ata namonaka nde motu moko bota so otali nenga c'est-à-dire wenge mpenza aza nango te so otali neti nga boye naosa kuta émission bandefu ebele nini mosanti ke normalement mobala azoloba mais tala na moto abongo aza nayebaka position olongine te azaka nkoba to nini boye sikoyo ata ye na oyo ake tolokota ye tozwa ye donc bango nde balokota mponga nayebi makambo na ye te donc biso tokopesaka accès na bato wana te mpo baza eloko te ana eloko aporte na wenge te depuis mpe soki bazwa ye nayebaka te asala nini asalaka nini donc non bokotaka weka na bozobana te eza nde bato bazoboma prise eza bato bazozalaka na prise bazosunga prise ata moke te nga na ozala hypocrite na bino te bosunga prise so lelo prise bozoba mosusu azokota eza mpona bato baza staff a prise babiloko mosusu ya kotikaka neti bato mosusu bawuti ne soki waboye na ye aleba ezocreye bamakambo mosusu ya buzoba ozo comprendre Weranson aza un grand monsieur nayebisa bino lelo mpo yeba valeur awere eza lokola papa wemba donc papa wemba toyeba valeur netanga akufaki lelo tomona ye monene papa wemba ki ete papa wemba na kati ya Congo ozo comprendre lelo wera batiaka ye bazwaka valeur wana te mpo baza na ye na bomoi ozo comprendre donc nga nalingaka baje na Weranson te neti motu moko boye akendaka alobaka na ba n'importe quoi donc otoucha na bamama paster ma pasteur oli miso paza mosali na nzambe nga jamais na limiso ata nde na oyo akini batana kutana na sama komekopesa ambo te mpo na kofingo na miso ya bato donc po ezala bongo fo wenge kendaka bongo mpo buzoba nde meka kosila neti ofanda oyebisanga ke kare ne bisuba aluka réconciliation ya nini mwana mwasi atya tioko makasi elongo ndi ekaya dessin oyo batoboli na katikati sikoyo moto abongo sikoyo tokokende bato nga sikoyo so bameki koyokaka biloko wana nga mo nazongeli kofinga bino mpo nga natikala na makambo bafinga bapekisanga me namoniki ya babuzoba nde komoleka na kozonga lisu kofinga. Merci beaucoup, Adricha Sénateur. Je remercie vraiment mon papa chéri, hein, mon papa à moi, Roi David Bikuta et Alex Fomous, hymne national. Alex Fomous, hymne national. Yonde Moninga, Laurent Sokoko, donc je sais pas les capables, Laurent Sokoko, Babi, c'est toi, papa Alex Fomous, Babi Ashram Nemakambo. Donc merci à ma maman chérie, merci aussi à Adricha Barobi, bon, salut quoi, les vrais de Weranson, bazali no ndenge ni en Angola pour ça batebele eza bazala ba province bazala pour ça ndenge ya contacter bino même au Mali. Non, réunion souka eza bongo dimanche na junior pour toza tozu da siège mais siège senga ki faito sur la souka pour tokumba na biso nyonso moto nyonso amona siège siège tokobenga yo so aussi siko sola tokobenga yo tokozwa no image tina siège okomona kopesa ba adresse et puis makambo koleka bien donc po bozwa biso numéro ezaka 927 610 636 donc tokopesa bino so numéro ya Gelon Bombo leader bokozwa ngo malgré tuna na mutu te tokopesa bino numéro na so boza na posa na biso Paris partout pona ba conseil na bino pona peso bo imbo finga biso bozuka numéro bo fingi de ezaka bongo les vrais de Weranson zela ko lekezate donc ndenge banzoi ba cartona nde biso to boto disco pouvoir na to na posa masolo wana donc pona côté na nga vraiment na saluer moi batu na ngai na bongo bongo boss Laurent Sokoko na zongeli lisusu les formateurs des impresaires balobi pardon loin de ma poste solambi c'est comme na mboko moyen zate et puis pour na ninte na papa na ngai Daniel Lutumba papa social babi flat hotel na katakine Oridezo commercial na avenue Dibaya numéro 1 wana peneska masolo fandi lisusu espace ginzambe na kata palanka babi yende masolo de so lingi voyage olingi décoder olingi makamba ko sambelela awa pena fin gelor leader mbombo choucha lumière na pesi ombo te poza moto bosa na ngai te malgré tout mo ba distance comme menga na zalaka yo apane ponga na solatina mer na Suisse dans les seuls journalistes au moment de bangai binga malgré tout ça musika na Suisse la kangai et pourquoi pas na caméra ingénieur bravo babi les réalisateurs intelligents donc ba yebi mokili mobimba donc ingénieur bravo na bosante papa yoyo Alexis Lumbi na kati ya Paris babi yene muto azo défendre Angola ce ka pièce à sikebimi ya sombi ozana ni Alexis Lumbi papa yoyo ce pièce à sikebimi ya sombi et pourquoi pas na mauvais papier pour ça la globe terrestre 100% forme la manne et l'amba sur Adricha Télé m'a répondre ba griffe bien ça qu'on avait na papier pour ça la globe terrestre 100% forme donc staff tout na pesi binombo te puis j'ai les qui nanga Joël Dodo et puis papa nanga Alain le propriétaire de tous les dossiers et puis Massia les programmateurs donc merci beaucoup. Merci
Merci beaucoup Adrisha, joyeux anniversaire à mon fils Manassé Bokonga. Na profité pe na pesa moi na ngai Manassé Bokonga pena ba joyeux anniversaire. Moi no ayela mama na elu pemba depuis na mboko mama ka voka lisusu te. Tolinga bana boyeza te bana misusu uti Congo ye mama ki susa moi no ye makama mama kanga mais depuis ayanga na ko témoigner dans choucha pena vitesse na ndenga mokete donc joyeux anniversaire à toi Manassé mardi to kozala wana. Angola ultima hora ba lobi a ande ma solo donc hier après ça déjà panique avec monsieur Kota donc vous savez mission na ni quotité mais déjà mokili ningani. Angola ultima hora na yebi ke mboka mobimba monde entier. Ingénieur bravo na benga kaye réalisateur intelligent donc maboko nzambe tambola na ona moto. Merci. Merci beaucoup, très chers internautes. Quand tu as du début à l'émission Nabiso Katoyambaki, de Konabiso Adrisha Oazamolobeli Rason. Maintenant, tu comme une souka émission à tous en Palanka Wapina espace, na sanateur, na espace ya Ginzambe, vient à Ginzambe, Balobi, évangéliste Ginzambe, au Apesibiso Romain, espace à Lobi, Bossa l'émission. Merci beaucoup à ma maman chérie Francisca Bossana. Merci aussi à Bravo, ingénieur Bravo. Et je remercie Oni Swaninga pour soutenir de près, de loin, à la suggestion à Bino, Alain Miezi, je te salue. Merci à JC Moudiabantou, JP Latino, en babi à billard de luxe, dans Choucha Sorazola Tamakasi, JP Latino, Abissou Sorolata, non, Balembiote, Orolata Makasi. Merci à Onyo Sobalinganga, Bernard Bissalou, Nazui déjà, d'ailleurs, Cody déjà. Merci à toi, Bernard Bissalou. Merci aussi à Victor Mengi, merci à Emmanuel Kiala, à un Serge Benvin de Sous Nabi qui la reçoit. Merci aussi à Spezia, ma copine Dedon, et à Kinti, ma patience. Et joyeux anniversaire à mon fils Manassé Bokonga. On s'est retrouvés. Ciao.